L'année qui vient, Constant Moutamba sera le président de la République dans ce pays. Il est parmi liste prophétique 11 ans destiné à président Congo comme Nezalaka. Voilà prophète Moïse Kassongone a émis na Congo pour retenir. Pour retenir le loco. Constant Moutamba baza bateau baza ba réserve. 11 ans bomba qui soit comme bimisa bango. So batuneti ba Constant Moutamba il faut ngana ya mbaye. Aïe une église. Non non, il y a des choses que je vais parler avec. Il y a une église na ngana ya mbata na batebelete. Il faut y na bandana na yamba Constant Yono yamba Constant na sambel Tango Carlos ayambi Carlos Wandemo bino ba journaliste muluka baranti na papa muluka baranti non avec tout le respect moi non mais je vous respecte non oui je sais il y a un problème Zambena boya olatike mo vandina bo santu Ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa Zambena boya olatike mo vandina bo santu Ozinga mina bangelo bakoye mela kayo tongo pe popa MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Ministre de justice, na moni azota mona l'église. Oui, ministre, kolanda kaka fulu ya l'église te. Na mona kipe na ACK. Ozo mona papa no. Alanda fulu te. Alanda pe ba prophète musaza na bato ebele ta koza ata na 50 personnes ya pamba. Na anelisa kolia nzambe na makambo ya nzambe. Joko abino. Neti ba biso bo ngana umela Kinshasa te inane ya pamba. Mais mutu neti nga ministre a jisi le soki na yambi ya église nanga avec honneur. Vous comprenez? Na prier le pe na prier pour na mboka to déclarer maloba. Mokonzi mboka yambinga na kopesa elisa kolia mboka. Vous comprenez? Est-ce que yo yebiga je t'informe? Moi, j'ai des messages à parler na ministre de la Justice. Kanga date ya lelo. Na Mikoleza Koya. Constant Moutamba sera le président de la République. Vous retenez un message. Vous kanga message. Na Baneza Koya. Constant Moutamba sera le président de la République. Na Congo. Na Congo. Bon, na répété 3e fois. Il y a des choses que je ne peux pas parler ici parce que tous les gens ont atteint. Voilà. Je n'ai pas dit qu'après Félix Ndeye, non. Mais j'ai dit dans ce pays, les années qui viennent, Constant Moutamba sera le président de la République dans ce pays. Il est parmi liste prophétique 11 ans destiné à président Congo comme Nezalaka. Voilà prophète Moïse Kassongone a émis na Congo. Pour retenir le loco. Constant Moutamba baza bateau baza ba réserve. Ozamba bomba qui soit comme bimisa bango. So batuneti ba Constant Moutamba il faut ngana ya mbaye. Aïe une église. Non non, il y a des choses que je vais parler avec. Il faut y a une église na ngana ya mbata na batebelete. Il faut y a na bandana na yamba Constant Moutamba. Yono yamba Constant na sambel. Tango Carlos ayambi. Carlos Wandemo. Bino ba journaliste muluka baranti na papa. Muluka baranti. Non, avec tout le respect. Moi, non, mais je vous respecte. Non, oui, je sais. Il y a un problème. Bino ba journaliste ces années ci, boyaka na mipepe moko bo yoka na biso. Problème est Carlos papa n'a tiqué les boulots. Nous ne sommes pas des rancuniers, on n'a pas un problème avec lui. J'ai dit ceci. Avoir beaucoup de gens, ce n'est pas avoir Dieu. Kozala na communauté za kozala nzambe. Ils appellent assurance et ministère. Les problèmes, ils ont causé l'année de l'Okwanza. Ce qu'on a l'Okwanza, tu dois réaliser des grandes choses. Oh, yo lesquels Carlos, on est l'Okwanza. Na lobby te que na leki Carlos. Mais dis-moi, le lenge baso yambaye, moi aussi je dois recevoir. Parce que bisika nyonso ba mi constant. Ba bisanga prophétie ni ba précis. De ba soler en privé. Mais moi maintenant je te dis clairement Congo Mobimbeyo. Dans ces pays,
Constant Moutamba sera président de la République. Et il est un réserve que Dieu. Pour te vendre déjà tu m'en fous d'excuser. Nous avons grande avec un grand jeu cadre actualité bandeko babolingo. Et manque on a ils ont changé ma forme, manque on a changé ma forme. Nauta kola na ministre de la Justice quelques semaines passées les gars une émission à Israël Mutombo. Il a mis en garde ba pasteur nyon sur ya anti-valeur. Et cet énergumène connaissant que amuta buzoba tala ba rubrique. Et c'est vrai hein, to ebi ke ba kisi na bango ba simbi simbi bazo mona pe ba makambo. Na ba kisi na bango ba simbi simbi bazo loba pe ba makambo. Oyo kozala ya solo. Et ata soki constant akokoma un jour président de la République. Mais o ezaka ba forme ya ba manki ona pona nini achaye moral akoma master nae po lobi soir ba ki ko funda ye na babuzo bane o asalaka moyen constant kanga ye ezate parce que constant te ko tia en garde à lobi ba passer tout ya banti valeur ba sala ba bantir ezanga tina na ba réseaux sociaux abana oboto la ba licence ba monyo na ba mamo ezanga tina niti ba je o ya salaka oyo. Pourquoi micro mambo ba guerre baza focus baza concentré na mambo lega na mboka moi ba kipe buzo bezate ba gene ti ba oyo ba sala ko arbotolo licence et hier connaissant que amuta buzo ba un jour ba ko kendo funda fondé parce que nda azana certainement ça déjà na ba plainte mais neti Congo comment na système à coopération il kamboya rolé ça ya rosolo la poto yoka ba sango nda azana ba si ba fundi pe déjà moi trop. Mais moi, la bino bebika bamboka on ndenge koma nango menzamba nzambe. Dans les jours qui viennent, nzamba osuki sera toujours moto. Pe bato nyonso baza na kati ya ba mambo wa buzo boyo. Bandeko Natali video oyo. Nzambe nkolo sunga nzamba okamawa. Et Moïse a abusé mingi et a zamutu ya babi a abusé mingi a mutu babi et une façon peut-être pour nous créer une relation faut ça la émission parce que baza ba moral ebi comment on lamba likambo comment on sala boye kozongisa boye po epesa boye tala ba émission ya kosala do ba église bazo yamba constat ba pesi prophétie nini yende ana message au pesa ye authentique to pe message o esengeli ba Carlos ba ngote ido ya aliki Carlos quoi et attention lobi ke non na lobi bongote mais na lobeli na ye a loba déjà que ye a au pesi message prophétique mais na ba église muso ba pesi message nini c'est ça. Et comment ma relation ezala ba pasteur ezala ba politicien tant que ni les salobi que muta batu ba bomi kongo ezala ba politicien na ba pasteur akosa kité yana tata moko za na Suisse za prophète tata na pesa fachi ba message a pesa régime a Félix ba message a pesa tellement ba kipaka yete parce que ba prophète ebele bomona na Congo wana tant ba zo pesa ba prophétie surtout net ya ba konjamboka chef de l'état nini eza ba luka bazo luka ba pistonner bangoti bazwa bango ba positionner bango ndenge lelo oyo ba passer à Congo ba ngindi na sima Félix ya kosakana te sentir à Félix ba passer ma ba pasteur Philadelphie Roland Dalukutu koloba te do yende ngazana cha koma déjà multimillionnaire ba Marcelo ba ngindi ba misusu surtout Marcelo ba mina kusema bango ba Swahili kuna na mama Denise do ba master ba passer belé ba se retrouver na régime à Félixo quand na mama changement constitution avant guerre banda ba misu bazoki ba 1 million to kai ba sango ba misunde bazana na salaire à chaque fin de mois ana mois 30 000 ana 20 000 biloko na ba mo bata IDPS ba bimisango et ce sont des choses vraies. Il faut moi positionner ma prophétie mingi boyo ka ono président de la République boyo ministre songolo boyo et mutu songolo boyo ka batamine ne pona nini aluka relation aluka moi chweke parce que moi zala na Sweda wa apesa ba message pamba na ba message ngwa pesa rapide mona en place ko kisemela raté aza penché plus na politique tellement pesa ba kipaka été
Et le qu'on appelle un écran prophétique n'a pas mon amambo mususu yaka. A comprenez que non Kabila aza moto yo zolo ne ezana na Congo. Mikolo akomi ko kotelaka Kabila ko pesaka ba message na utu oyoka ya auto sala analyse moko o soki nini de semaine passée Félix alingaka bomisa Kabila. Réunion moko esalemaki na Éthiopie. Et réunion ce qui a Union africaine. Et hôtel moko oyo ba congolais ba autorité ou encore ba représentant à Congo bazalaki ba ministre na ba batu misusu ba encercler ki on ba militaire sud-africaine. Ba militaire sud-africaine ba encercler ki hôtel wana. Je parle de Sud-Africains, Éthiopiens, mais Sud-Africains. Parce que parmi les mercenaires à Félix, les Sud-Africains peuvent bazalaki. Et pourtant, les mercenaires ont si bazongi na bango. Oh, les mercenaires Sud-Africains ont encerclé qui hôtel wana. Oh, sope ba suspecta qui sope ba yebisa ki bango ba souffla ki bango ke Kabila zakuna. Po na nini po ba boma Kabila mutatindi bango nani Félix. Ata bino moko est-ce que mambo zo tenir debout? Félix a venu na Kabila pendant combien d'années na Congo? C'est lui le président de la République. A quoi kotinda ba oayeba boma Kabila te na mboka na ye akene kotinda ba étranger plus grave na mboka ya batu mususu oleza la en Afrique du Sud atindi ba sud-africain, ça se comprend. Na Éthiopie atindi ba sud-africain ba kene koboma Kabila, ça ne tient pas debout. Et batu baza kondima biloko ya boye ono eza malamu te. Ça fait ce qui combien d'attentats, déjà plus de 15 attentats. Félix aza kolinga boma ka Joseph Kabila. On a prophète nyonso na pona nini aluka relation. Lokola bandanga ba osamo ba makelele na bango lobi ta ngoyoka keno lokola eza prophète alobaka ba bika keno te moni alobaka pona Kabila, alobaka pona boy, c'est ça. Ba kosambela ya lelo, ba prophète ya lelo ya tango asuka. O Bible ezolobela biso na Matthieu 24 to se méfier na bango. Mais Moïse ka songwane paso lobaka nanga okufa non? Année passée 2024 sili nanga kufite nini. Nzamba tatonaka te, nzamba kosaka te. Nzamba sunga biso, Nzamba sunga biso. Vraiment, abonnez-vous massivement sur MDGD TV. Mafuta ya Sika, moi c'est la grande dame, mais activez la cloche pour ne rien rater, commentez, likez, partagez. Et bah news est vraiment belé. Toye la bino basango misusu. Et pour le c'était juste ça. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir. Bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite na luki na yemba peut-être osé pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui ako kalala yo Yesu. Même dans le domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international. Papa yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage lokola yo Nanya wakoka nino ya wanzambe Unima somo ya ekurusu konanga Okufose kwa poyo zali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase Tanzoto poyo bikisanga Ukitana se pozwe sikananga Ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali nzambe onkote ya okani na yo Ozali nzambo bongwani te Yesu, Yesu. Ozali nzambe Mokotea ukani na yo Uzali tambo bongwani te Yesu, Yesu.
nzambe soki na yo te ikole bandelo na yo mabele nyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lisekwana yo tu komine malongi nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki bizo ndoki akolianga lolinga lingi Mais par son son na se métamorphosé Osimingo sambwe maladi na miso Olingo bebi naza toxiqué grâce à lui Bien-aimé, alléluia ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo jésus